Hello, bonjour le mien, bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Après ça va qui m'ezali, nzamba mawazo batela biso, nzamba bolingozo batela biso, ndina ba toujours que kola la mukenza ka habitude était. Donc nzamba pesi biso pe mabomo etokomi nzambe etopesi nzambe merci. Wabino maman eli ani tu na kati ya musala na nga service traiteur. Na pesi bandoki nyoso tu mbote. Na pesi bino bato mutema likundu mbote, bato mutema bololo mbote. Batamta mabe mbote ba fanatiki révolté na pesi bino mbote mbote mingi na ba o nyoso ba panzara biso sango ke tolamba ka biloko kolala na pesi bino ba mbote mingi pe kotalisa bino ete likopa na bino eza ka mukebo ya bato mabe bato mitema mabe makasi biso yo toza na kati ya feti tozolamba biso yo malgré litema ya bino likundu mesimba akate biso toza ke balami lelo vole pe kaka lelo feti na osa lelo oyo ba mama mo baya na fete ba mama mitema likundu bani satu ba mama na baenda ko bisa mama marié kozwa ete kozwa na oyete yo mona ate ndenge balobaki boza ko vivre kana balobaki boluka ka pe ba preuve olia kozaka ka balobaki siko mariage yo toza le combien le 24 le 24 janvier. Toi, vendredi le 24 janvier, on a dit que ma maman m'a mis ça dans le thème à l'Ikondo. Baby, c'est maman mariée, baby, qu'on a la providence, c'était. Qu'on a maman, il y a une été, balamba, on a banque, elle là, est-ce que ma maman n'a pas eu sonité? Ne maman, boy. Alors, d'accord, on a eu qu'à maman, il y a tout bien rien. C'est quoi, il y a sonité, bande, qu'on a. Oui, bien, c'est pour ça, la soumise, na kuma moutboul, bah, et aussi, batika kate ba maman bino botika te po nini ero ne soka koloba loba mabe toza le 24 janvier 2025 biso ye tozo sala fête eza lelo sko bino ba maman na misa boya na bifi na ngai te boya ko le biloko na ngate boza misatu mama Maria funda ki bino mama Maria lobaki bakomo na bombi ba monane soka boleki na bifi ta na filmer soka boya na bifi na yebisa bino ke moni yo ocheki sungu bazanga te so yo kolia pona nini biso yo fete yango tongo yango eza moto yango présenter bango moto bandoki eza qualité za classe moto epeli biso tozo lamba moto yango bomoni moto epeli ba mama bandoki oyo besuki boyeka na bife boko lia te na yebisi bino boko lia te na sungu na bino n'allez pas manger lelo tout ça bino blo lia te soka boye na bife na biso bino ba mama boye sa bino na bife bino babaki ngala ma biloko elala bino babaki bazwanga ete na songi na bino boye sa na bife boko lia te toi t'as ça toi est-ce que t'as ça soka bino ba mama ba ndong mabe mta mabe bino ba ndoki voilà na libanda tozolamba sala ngoyo oyo table d'honneur. Table d'honneur, il y a marié. Na famille. On est table d'honneur, il y a marié na famille. Libanda tozo lamba. Na kati. Ça laisse salami. Ça laisse salami, hein? Bande ko botika mta mabe, hein? Ça va singu na bino mtema mabe, hein? Voilà, ngai wana maman Eliane ni tout. Ngai wana en plein musala. Tuna musala na ye, nyanga na pona musala kolamba o. Tuna musala na ye o. Omoni libanda kuna toko tumba. Awa nde sala. Ana kati ya sala. Voilà. Voilà. Et voilà, balambi lelo, bolie kaka lelo.
ya lelo ya sika bomoni yango encore la providence alonga na ye mpe nzala balambi lelo boleka lelo. Et voilà, service traiteur la providence maman Eliane Nitu. La providence alonga nzala longa penza nzala balambi lelo liepe kaka lelo ya lelo ya sika balambi lelo boleka lelo service traiteur la providence. Alors appelez maman Eliane Nitu, numéro de téléphone eza na bobenga maman ko sala bino musala boko sepela. Ah, pas la biso. Ya lelo ya sika. Voilà, on est bon nzungu a pondu. Nzungu a pondu eza déjà na moto. Nzungu a pondu yango wana. Eza déjà na moto ya lelo ya sika balambi lelo boleka lelo. Donc voilà, donc c'est to lambara sur place quand na lobaki. Batanti mambi. Propagande na bosa na peut-être bo sans peu mokoli, je sais pas, je comprends rien. So bo sans peu mokoli na habité. Bato timambi. Biso yo. Balambi le boleka le to ça nyo sera sur place, to ça la nyo sur place. Ya lelo ya sika, balambi le boleka lelo. Lo mama na misa boliate wallahi makola soso liko aloso. Boliate. Mama gani? Nepsi ba mama wana, oba tshose musingi babi obazo bisote wana. Makola soso liko aloso. Mama ri Makola soso liko lo sabakolia te ba mama wana. Bo mama tsheki sengi ba biso la ma bloko ngolala. Bo to pesa bango. Bakolia te. Bakolia te mama Maria na ngai. Bakolia te. Mama ngo to lobi abi. Mama ngo abi attends to batela ba to sengi songi. Ela ko biso mo to mona ka pamanda o sa musala ba to sengi songi. Ye mo lobi. No biso mo to mona musala na sala maka. Kongola komi na motema mabe moko na comprendre le sens na ngote hein. Je comprends pas là. Voilà. Balambi lelo. Boleka lelo. Biso wana tozo sala musala. Et voilà. Voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. On a tout ce tour comme on a sala musala. Après bokomona. Bomoni déjà moli. Parce que bokomona butu. Bomona butu na area bife. On se dit à tout à l'heure. C'est bien moi maman il est à Nitu. La providence à Lomazala, c'est bien. C'est bien moi. Ba maman la mita ma bébé le bien. Ninge sawa na kutu alamba kate. Atika batu balamba yo somona McDonald's a kalinga frites. Est-ce que mkolo McDonald's kalinga frites? Mkolo KFC a tumbaka? Est-ce que ça là? Ça va be chef d'entreprise là ici né. Congolais comme bongo congolais a monde yo songa na sima. Ta batu ba ocha songi. Ozo ete ninga za na kutu. Zoka batu balamba. Siko matuko nyoso ngamna osala nga moko. Matuka o nyoso. Bandoki. Matuka o nyoso. Ngamna osala nga moko. Ce qui va le chef d'entreprise responsable là qu'est-ce que oza na boîte na yo osala yo moko te. Siko camion wana na me ma camion nga moko. Nga mona ma voiture. Nga mona tumba mbisi. Nga mona tumba sauce. Non. Il faut que ozala na bato oyo bokosa na bango musala yo nanu yo moko na yo zotala nga mutasungi ozawana. Yo tablo na ndako ya 20 personnes obenga ba voisins. Obenga ba cousins. Obenga ba yana balekiti. Wa ça ngai na ya ba muziki. Baza combien? Baza coûte baza 15. Bona rolamba obenga kalisa lisiti. Mamitu minene ba bongo nikie. Tant bandalo boyo a fini te parce que réflexion moko penza bidon. Service traiteur la providence maman Eliane Nitu nazana batu oyo na sala kana bango service traiteur la providence ezali société soko beta na chambre du commerce okomona yango service traiteur la providence. Alors musapi moko skola ka elongité il faut na mudala mutozo na camion il faut na za mutozo ça na ko expliquer sous de koki pardon ni tout minene me babongo Mickey. L'embarraté. Après ça va l'embe. Tout minen. Ne ba bongo. Ngako tu bana am tout minen mais na pe la bongo ebele. Ngala am tout minen. Bongo pese ebele. Bino mi tout minen na ba bongo Mickey.
Mawa trop. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.